bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bokotiaki nyonso baelobi komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda bakabe balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotia kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau
sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo
bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les actes spirituels et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix. Na nkombo na tata mwana pe tata Molimo Santu tobandi programme na biso tosengi nzembo ya bato banso sima ya nzembo tosengi na mama présidente générale ya Afki mama Mwilu Mati afongolila biso libondeli.
silwa nzambi ukantila muki mwana kyame silwa nzambi 2 3 silwa nzambi ukantila muki mwana kyame telame se salu kyangu nzambi silwa nzambi ukantila muki mwana kyame telame se salu kyangu nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka nzambi mafangitwa vuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka nzambi mafangitwa vuluka. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani tozongisi matondi otadisi lisusu boningo na yo katikati na biso ya mokolo mwa lelo ya lundi 4 mai 2026 tozalaki lokola bawei butu mobimba ndenge tongo etani papa toyebi te ndenge pe butu ekendeki papa toyebi te yo kaka nzambe yo yebi obeti moko na moko mbata ya molimo opesi biso tongo ya sika topoti mbangu toye na elaka na yo ete tongo nyonso tomataka na ngomano ya bule pona koyoka maleli na biso pe koyoka liloba na yo nzambe tozali bata mabe na se ya tango papa limbisa biso oyoka maleli na biso ya mokolo malelo biso topoti mbangu tokomi kasi mingi bazana na nzela papa yesa nzela mokuse baye bazana bandaku betangonga na mitema na bango elongo baya toyoka liloba oyo ebongisami epa ya mosali na yo tata molimo santu yo olobaka kaka katikati na moto maya kobima na monoko na ye ewute epai na yo ezwa esika na mitema na biso ebongola biso po ete moko na moko na mokolo na suka akorendre compte epai na yo nzambe kasi na nzela liloba oyo papa biso bana na yo tobika programme nyonso ebandeki no suka yo moko papa atambwisa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Na kombo na tata mwana pe tata molimo santu tokosimba mokanda mwa tata nzambe ndenge ezali bomesani na kati na lingomba na biso tokobandaka na mokanda ya mibeko Exode chapitre 20 verset 1 à 17 soki toleki na mibeko tokotangaka mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pona mokolo mwa lelo yo mateya na biso tokozwa yango na mokanda mwa Emoneseli to Apocalypse Emoneseli 21 3 à 6 soki tomoni tokobanda kotanga na nkombo na tata mwana pe tata molimo mosantu mibeko zomi nzambe alobaki maloba oyo yonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Egypte na ndako na bowumbu okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te okosala ekeko mpona yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na seto na mai na se na mokili te okokumemela yango te to okosalela yango te mpo ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misatu mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakoyinaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai okotanga nkombo na yawe nzambe na yo pamba te mpo ete yawe akolongisa te oyo atangi nkombo na ye mpamba kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango
okosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala na yo yonso. Nde mokolo na sambo ezali sabata epai na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soki mokete yo te mpe mwana mobali na yo te, mpe mwana mwasi na yo te, mpe mowumbu mobali na yo te, mpe mowumbu mwasi na yo te, mpe bibwele na yo te, mpe mopaya na lopango na yo te, mpo ete mokolo motoba Yawe ajalisaki likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko yonso kati na yango mpe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango. Kumisa tata na yo mpe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na ntina na mojali na yo te, okolula ndako na mojali na yo te, okolula mwasi na mojali na yo te, soko mowumbu mobali na ye te, soko mowumbu mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mojali na yo te. Toleki na mibeko zomi na mibale oyo ya lingomba. Tosa leta pamba te bokonzi yonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo, esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela banki te, todiamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukula bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala nkisi pe te, kokende pe epai ya nganga nkisi te, futaka mpaku ya leta, kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te, ndimaka mabe na yo liboso na baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai, kolia yango te, bamakaku nyonso kolia te, kolia pe nyoka te. Toleki na mateya na biso pona mokolo malelo, na mokanda mwa emoneseli 21 3 à 6. Etangeli ezali boye na nkombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Na yoki mongongo makasi kobima na kiti na bokonzi. Ete tala efandolo na Nzambe. Azali na bato esika moko. Akofanda na bango esika moko. Mpe bango bakozala bato na ye penza. Pe Nzambe akozala na bango elongo. Akolongola mpisoli yonso na misu na bango. Mpe mkufa ekozala lisusu te, na mawa, na kolela, na mpasi lisusu pete, po ete makambo maliboso masili koleka, mofandi na kiti na bokonzi alobi ete, na kojalisa biloko yonso biloko na sika, alobi mpo ete koma ete maloba oyo majali sembo na solo, alobi na ngai ete yango esili kosalama, ngai alifa na omega, ebandeli na suka, mpona moto na mposa na komela, ngai na komelisa ye lizipa na mai na bomoi lokola likabu. Tusamba munankumbwa se ye mwanda velela, tata Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo, tata mwanda velela, diantete Nzambi amwe tulombanga lemvo kadituna kaka bantu, tusumuka kantangu za onso numuna mpova zetu, mumona muyindula muvova muvanga malulembo lozolanga, tufuisanga bisalebeno ntsoni kadituvuezanga maluakani kina tata dolokolo, nsololo yizidi kwa mono mwana ku, tutenge nkanda Nzambi kitulendi vova papa, uiza kwa kunge mosi wa vova, ngiatukulu ye ntsuka tuvende vala moko mako, bika mpeveza onso Zambeni Satana biakana na pi,
muna nkumbwa se ye mwana ye mwanda velela tulombela nga maonsono amen. Na nkombo na tata mwana pe tata molimo santu tokobandaka na mukanda ya mibeko exode elakisi kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso tata nzambe apesaki elaka na koko na biso Abraham ete libota na yo ekokota buumbu na mokili mosusu na mbula 400 tango elaka ekokaki bakotaki buumbu na Egypte bakotaki 70 personnes baumelaki mibu 430 babimaki 600 000 personnes kasi batangaki bana te bamama pete batangaki kaka bana ya mibali baoyo bakokisaki 20 ans batata bamama nakanisi mokolo na mokolo tozali na devoir chaque tongo tokomataka na ngomba na bule mpona koyoka liloba na Nzambe mama na likambo tokoyelaka awa mobeko ya tata Nzambe kati na yo mutu soko ozali kotosa mibeko na Nzambe te nde mpasi ekoyaka tozali kolanda mokolo na mokolo nkolo mateya mokolo na mokolo mpete yo na ngai tobikisama tosengi tata mama zala na susi ya bomoi na yo eloko epesaka moto lokumu na miso na tata Nzambe mobeko soki yo mutu ozangi mibeko awa na se na ntango ozali ya kokufa. Nzambe alingi biso mingi, Nzambe alingi biso mingi batata ba mama zalaka na susi ya molimo na yo pamba te tukolandaka mingi Nzambe tata molimo santu ete lumbuki mosiki ya mpasi bita kutu vingi la lufua tukutika mokili oyo yo na ngai tozala na susi ya molimo na biso te mokolo ya suka tosepela tosaleli sata na tangu mulayi tozwi eloko moko te batata mobeko nyonso oyo bazali koteya biso mokolo na mokolo totosa tolongwa kati na mabe totika koyinana ndenge mokanda mwa Nzambe elobi linga nzoto ndenge oza komulinga soto na yo moko me totala biso tovandi awa bolingo kati na biso ezali te biso na biso koyinana kosuana ebongo tozo kosenga te kimia yela kati na mokili etake bolingo ezali te. Nzambe akopambola biso ndenge nini totangaka na mokanda mwa Nzambe na malako to Marc chapitre 11 verset 25 à 26 kuna elobi ete ezali bino kati na libota kati na lisanga tangu bozana moto likambo ete bolimbisi yango pamba te tata na bino oyo azali na likolo alimbisa pe masumu na bino soko kiti na 26 nde soki bino bokolimbisa ka baninga te tata na bino pe oyo azali na likolo akolimbisa pe masumu na bino te. Ndenge tovandi awa est-ce que tozana bolingo ya solo biso na biso tolingani tata mama tokomi na tango ya suka oyo bakolobaki bakolobaka kaka ndenge wana likambo ebelemi mutu na mutu azala na mayele tolongwa kati na masumu ezali mabe liboso na tata Nzambe nakoki kopesa ndakisa to exemple epai na ngai moko na telemi lelo mokolo malelo liboso ya bato mpona koteya Nzambe akolingaka masumu te masumu yango nde ezali kokabula biso na tata Nzambe. Nakozwa exemple ngai moko na telemi liboso na bino mingi bayebi ngai Nzambe oyo akomonaka liboso mokolo mosusu nake kosenga nzela na papa tata molimo santu papa na bongami mpona kende na ngai Angola papa kasi Nzambe akomonaka papa René vanda na yo talila nga Nzambe na yo une siko ozali kokende kuna eloko moko ezali te me nalataki ki mosuni bonzoto nakendaki nasalaki mpo oyo elingi ngai bobange ezalaki na ngai lisusu te kasi Nzambe ya mawa lokola alingi biso mingi ezali likambo ya kobomba te ezali liteya po ete biso banso tu ezala leson tobanga kanda na Nzambe. Le 27 mars
2024 esika nazali kovanda kuna na mokili mwa Angola na province ya Wiji nalala boye miso efongwami natala boye hélicoptère ekita place nga na vandi pambatiriza kutambola susu na mibeko te namona pilote ya mundele na kati ya hélicoptère éclairage ya makasi ekiti place nga na lalaki kimona meso batata ba mama naza kolobango na komona tata mona Molimo Santu ko bange zwingai soda ya engambe ya soda ya munene mundele kutavandi silence aza koloba te kaka soda wana ya munene ngambe abandi ko juger nga pe ko sambisa nga pamba te makambo na zali ko sala e komla kingai pasi bazwi dossier na nga ondiri mati likolo ekei ko tikala na tikala ki wana na kanda wana soda wana zwi baloneti atubinga na libumu nazalaki ya kukufa le 27 mars 2024 kokima na ngai pe na yaki awo na nkamba lelo na pona mili boso na batu pona koteya esengi na bimisa likambango nzambe bakosakanaka na ye te nzambe alingi biso mingi tala pasi ye kati na mokili moto na moto batela oyo ozali koyoka oyo bazali koteya biso nkolo Yesu tozali na ye mokolo na mokolo mateya mpo ete tozwa kobikisama mutu abunga te na mokolo ya suka nakanisi batata bobandi ya mosala ya tata Simoki Mbangu na 2001 apesaka biso nzembo silwa nzambe kasi papa pesaki biso ba sujet ya mabondeli oyo tokoki kobondela pamba te nzambe akomonaka makambo oyo mazali koya nde asengaka na biso ete tobondela mingi po ete tata nzambe apesa kimia na kati na mokili tobondela mingi po ete tata nzambe apesa biso bolingo totala kati na biso bolingo ezali kimia ezali 5 sujet ya mabondeli soki tokokanisa malamu tata nzambe alongola lokuta kati na biso tala lokuta ndenge koti na kati na mokili na kati na lingomba pasi eye pe maye oyo tata nzambe akanga ekokisama yango batata ba mama likambo ebele meza liko yila biso to simba mibeko bolingo misala oyo bazali kosenga biso ndenge nzembo oyo epesa mala biso ete likambo monene ebele miyeko yela bino bosimba mibeko misala bolingo basengi bino bilaka oyo tomajalaka kola kaka bino utakala tango ekoki pona ye monana kolo ala kaka bakoko na bino utakala bokozua bokonzi ya se pe oyo ya likolo elaka ya tikalaka tempelo botongi yango mokili bamoni yango pe bandimi yango nkolo akosaka te etikali moke maloba mapolele bapesa bino mokili bome mayango tata mama otelemeli wapi lelo nkamba ekomi Ville Sainte kuna liboso tozali kokende makambo mazali koya yango mateya ezali kosopa na mokolo bokolimisa pamba te tozali kowela ngonga totangaki mpe mibeko ya lingomba kasi tukosulune awa ete kosukula bolumbu te kolala mpe bolumbu te batata bamama biso moko tomituna spiritualité eza kokima biso mingi na banzoto na biso pamba te makambo mosusu tozali kosala awa na se na ntango tozali komiyeba te lelo totala bajene bamama biso banso tu surtout likambo na telefone eza kokimisa spiritualité kati na banzoto na biso nakopesa nakala tozalaki
chaque fin de l'année, papa mfumu alonga azalaki ko bénir ba teni na biso ba surveillant na centre d'accueil. Kasi lisolo mususu toyokaka po ete Nzambe amonaka makambo mazali koya. Papa mfumu alonga wuti na mokoto bazalaki na papa de fait papa mambo mulimu na yepe mana kimia. Ba wuti na mokoto bazako bima na sayo na mama poto na face ya cimetière wana. Bamoni mutu aliboma longoli bilamba. Papa mfumu alonga yebisi na papa mambo telemisa mutu ka voiture pembeni. To bonde la pamba te. To memi lisumu. Ndenge to siliko mona bolumbu ya mutu aliboma. Ete ya biso. Biso to komi telefone komi banzambe na biso. Kasi makambo mususu bazana kati na telefone. Ezali sengo mingi pona moyen de communication kasi ezali ko détruire biso spiritualité ezali lisusu te. Mutu ko simba telefone ukokota na ba option nyonso tu. Vila onso isumu. Makambo manso tu wana tokeba. Oyo nyonso ezali ko tanga maawa totosa yango pote mokolo ya suka tozwa ko bikisama. Toleki na mokanda ya suka o totanga kina mokanda mwa Emone seli 21:3-4. Emone seli 21:3-6. Batata ba mama likolo etika la pamba. Banzambe bango basatu bakita kati na biso mpona kozongisa biso na ebongo na biso ya kala. Mama na likambu totika mabe. Awa sikoyo mbotama ya nkolo Yesu Kristo yango ebelemi. Na boyei na ya mibale na kombo ya tata mfumu mbanza. Yende nkolo Yesu Kristo oya ndimaki kufa ya soni kati na kulusu. Mpote yona ngato biki sama. Olobe nini tata mama. Le 25 mai. Toko yamba kaka na masumu na biso na mikumba na biso ya masumu. Topetwa ma. Tozala na susi ya mulimo na biso. Mokolo moko ya mpasi za kozela biso. Mingi tozalaki na bango awa. Baza susu na bomo ite batiki biso bakei. Yango tangu nyonso nkolo Yesu. Tozali na ye awa. Tongo nyonso mateya azali koteya. Po ete tuzwa kobikisama. Tolongwa kati na mabe. Tososola. Esengo ezali koyela biso patata ba mama. Nzambe kokosaka te. Nzambe kokosaka te likambo monene bele me ezali koyela biso. Tosimba bolingo mibeko pe misala. Elaka oyo bazalaka kolaka biso wuta kala tangu ekoki mpo ete monana. Nzambe akosaka te ata eumeli ekokokisama. Tokabana na mabe tozwa pension ya masumu. Tozwa pension ya masumu senga pension ya masumu. Masumu ndeza kokabola biso na tata Nzambe. Tolingana na solo kozana na likambo na mutu te. Kozana na likambo na mutu te tata mama. Talila kaka Nzambe. Muninga na yo linga ye. Ndenge kumamila mukana mwa Nzambe. Parce que Bible lobete eshali bino kati na lisanga kati na losambo. Bozana moto likambo ete bolimbisa yango pamba te. Tata na bino pe azana likolo alimbisa pe masumu na bino. Nde soki bino boko limbisa ka baninga te. Tata na bino pe azana likolo akolimbisa pe masumu na bino te. Yo pe moto olingi tango nyonso ba création satanique yeba ke pe mpasi ezali koyila yo. Psaume 37. Bomi tungumisa mate pona bato na mabe. Boyokela bango kanda te pe zuwa te. Pamba te mikolo ezali koya bako tumba malokola koni ya kokawuka. Kaka bino lisusu boko yokela bango mawa. Tata mama mokolo na mokolo bazali koteya biso po ete to bongwana po ti mokolo ya suka to mona nkembo. Makambo minene ezali koya. Oyo Nzambe alakeli biso ya esengo. Ozali ya wana nkamba. Lelo destination okozala na États-Unis d'Amérique. Tango ozali kotambola na bolingo mibeko pe misala na nkombo na tata mwana pe tata molimo santu osakati na Yerusalemi o disparaître na nzoto na molimo okomi na États-Unis. Tala esengo aboye batata ba mama. Makambo tozali kozela. Vendredi kaka aona na pokwa tuyokaki tata sonki nzela. Maya lobaki awa na ba mama wa tango ekoki ba mama bako bikula batata bako matangomba oyo bako lota
na masumu te ngai mutu nekobo ngai mutu na ndoki likambo wana ekokita kati na ngai te baoyo bakozala petwa tokotambusa makati na molimo na nguya ya nzambe mama na likambo totika mabe nzambe alingi biso mingi. Feti ya le 20 mai belemi batata papa mfumu alongo papa Simoki Mbango Kiangani apesaki biso lisese ya bana mibale tata moko na mama babotaki bana na bango mpona kosukisa mateya na ngai bana wana bakende koluka vi na bango na poto nzambe asungi bango mpe bazwi musala tango bazwi musala kasi na kompani kuna balobaki ete oyaki maboko pamba okozonga mpe maboko pamba mwana mayele azokozwaka mbongo na ye azali kotinda awa na Afrika pa tata na ye atongeli ye bandako makambo mbanso kasi mwana moko wana kosombaka mituka ba congélateur kasi ngonge koki pote bazonga atanga kuna na kompani wana oyaki maboko pamba kozonga maboko pamba ekomelaki ye pasi. Feti ya le 20 mai belemi batata tolata susi na likambo nzambe apesi biso ndenge ba mama na biso bazali kosala biso pe tolakisa ndakisa ba mama na biso po ete tata molimo santo asepela likambo apesi biso ya ba mama na batata po ete nyonso oyo nzambe azala ngo posa ekokisama mama na likambo mpona kosukisa oyo tokokende nango tozwa pension ya masumu totika kaka mabe tolanda kaka oyo nzambe aza koteya biso po ete mokolo wana tosepela na ye elongo na nkombo na tata mwana pe tata molimo santu amen. Totelema tobonde tate todina mu mazulu bika nkumba ku ya zitu swa bika kimfumu kya kukiza bika luzolo lwaku lwavanga mavantoto bonso muzulupe dia kwetu kalumbu utuvana elumbuki utuyambudila batuvidi mfuka setu bonso betwa batuvidi mfuka kututwala ni mumpuko muniko kansi ututani na mukwa wambi kadiki kya kukimfumu nkembo yenzitu su munankumbwa se ye mwana velela amen. Tulombele nku lunganisa dio ya nzila ya vemunza ya tambule mameme tivumvule munza 2 3 lunganisa dio ya nzila ya vemunza ya tambule mameme tivumvule munza lunganisa dio ya nzila ya vemunza ya tambule mameme tivumvule munza tatadu manzila tata we na mukayengele manzila mfumu isu mukayengele baveledi besinga bokelwa kwa mfumu isu kadi ya ndimvuluzi baveledi besinga bokelwa kwa mfumu isu kadi ya ndimvuluzi tatadu manzila tata we na mukayengele manzila mfumu isu mukayengele baveledi besinga bokelwa kwa mfumu isu kadi ya ndimvuluzi baveledi besinga bokelwa kwa mfumu isu kadi ya ndimvuluzi.
Munankumbwa se mwana ye tata mwanda velela unukia lundi lumbukia ya mungonde ya tanu ngonde ya me mvua mafunda mole ye makumole ye samba nu tulendi malongi tulongolo kwa tata Mbanzu René yanu na président ya MSSK Kan Kipaku ye vice-président national apaki nation Nkamba malongi katukubikidi mukanda miole katutangidi wanzole wa mose kapia makumolenzi le antitenate kumiensambodi ututangidi nsiku kumiezole mya dibundu deto ye fokole muna nkanda wa nzai kusu ayowani kapia makumole mosi nzila ya tatu na tei ya sambanu lelo mokolo ya liboso mokolo ya yambo na poso mokolo ya mine pona sanza oyo ya mitano sanza ya me mubumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba lundi le 4 mai 2026 tolandi matei mapesameli biso na papa René Mbanzu yazali président ya MSSK Kan Kipaku pe vice-président national ya apaki nation Nkamba matei ya bongseli biso na mikana mibale ya tangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya mokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na emoneseli ya Yohan mokapo ya tuku mibale na moko nzela ya misatu kino ya motoba. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Apocalypse chapitre 21 verset 3 à 6. Tokei naba communiqué. Communiqué, il y a service de protocole Kimbangiste, direction générale. Ba Kambinionso, il y a direction générale P, il y a ville sainte. Et longo, na ba chef de camp Nyons, il y a section protocole. Bobiangami bino bans. Nali yangani monene oyo ekosalema mokolomwa lelo lundi le 4 mai 2026 na musée Papa Simon Kimbangu nangonga ya 11h na kotala monene ya likambo oyo bakolobela sengami na mutu nyons azala présent mokote azanga signé le directeur général deuxième adjoint révérend Kaluzei Moko Zaisala Kalou Luza Yusu kwa bisiki nzungila kia iluselimi dia mpama ata 18 village lan la bisalbe ya ntungulu ya iluselimi bina yeto bio bitwa veo kwa nzambi yeto bia ntungulu abisinsu sites historique sedeto dan longo tata mfuma longo Simon Kimbangu kianga ni mwanda velantino wa mintinu bokele nkangu wa onso no wa kinzungidila mkuiza kunsinsa ni angolo ikala yeto mulumukia katanu vendredi le 29 mai 2026 mora 14h 24 musinza beto mumunkamba tata mfuma mbanta mfumu yisu ya niveau voka tutungidi Yerusalemi kompasi zeto kazelendi manako enkulu undia fuafua kansi kadi ambudia niko beto biskinzungidila mbote twa diantimia ndudi mpasi twa yangika ntinu eto nsiluluzani za lungana ngeye kwa sina diambu tuku za yavukukosi mputa na ya kungizulo ya mbote rendez-vous vendredi le 29 mai 2026 le président général signé Mayamona Nofunsu, pasteur. Direction ya école de formation biblique ezaliko yebisa na batata pe ba maman ba ye kotanga na 178e promotion était le lundi le 4 mai 2026 et kozala bongo date ya ouverture to bufungwami ya promotion nde le lundi na tongo simali bondeli pensinsani ya mazut batei bans ya 178e promotion pe ba retardataire ya 177e promotion bokutana na bureau elongo na ba novice banso pona kozwa ba programme ya ouverture mokote azanga soki nano komisi kombote tango ya ngoyo boyoki malam be baboyi retard signé le directeur de l'école biblique révérend Mbambundu Diambu, conseiller national. Présidence générale ya MSSK ezaliko yebisa na ba surveillant pe ba surveillante nyons était mokolo mois le lundi chaque lundi
ya semaine ebongisami pona réunion générale nde tukobanda kokutana mokolo yango pona kobongisa makambo etali mouvement na biso ya MSSK, lieu de rencontre tribune ya monene na ngonga ya 12h, signé le président général ya MSSK André Martin Mpanzu Mpaka. Kaka kuna na MSSK bazali kosenga na basurveillant nyonso oyo bafandi na Nkamba ete na mokolo mwa jeudi le 7 mai 2026 na ngonga ya 10h esengeli biso banso tokutana na tribune ya monene motif ezali pona ko clôturer likambo etali recensement na biso ba surveillant toko beta c'était mingi na ba nouveau surveillant nyons na ba oyo ba yebi ete nanu basalisa recensement te soki yambala oyo kombo na yo ekoti na liste te yeba ete otikali libela, signé Maman Luzolo Tchassa bébé présidente nationale. Communiqué JTK direction nationale ya JTK ville sainte ezali koyebisa na ba maman ya JTK ya camp maçon batata na ba maman bayaka na répétition na bayaka lisusu te était mokolo mercredi le 6 mai 2026 bambuta ya direction nationale bakoya kotala kosala mabondeli ya tongo na tempelo ya ngombe Kinsuka elongo na bino na sima ya mabondeli bakozala na masolo pona kobongisa groupe na biso groupe na bango tosengi botosi, signé Mampuya Fukiaou Germain, directeur national. Communiqué 3 secteurs, Batata, Peba Maman, Bilenge, Mibali Pebasi, il y a 3 secteurs, Ntimansi, Ngome Matadi Lunzadi, Kolala, Nakolamuka, Mikolo et Tikali, Yakotanga, Pona Molulu, Monene, Yabiso, il y a le 25 mai 2026. Tola Mukana Pongi, Tobanda, Kobonga Magadeja, Pambate réussite et longa na likambo nyonso ezalikaka na préparatif tango yangoyo epesameli biso tomilengele deja pona bikateli nyonso tolia nzete ya bololo po tokokisa bikateli nyonso toyebi oyo epesamela biso $10 ya misala 10 000 francs congolais redevance po ete fête na biso eleka malamu kitoko mbongo ya ntinsani petobosana te komema biloko nyonso oyo eliamaka kwanga fufu manioc ndunda pondu mades poisson de mer ba jus etc. Signé papa Malunda Mamisciple, premier vice-président général 3 secteurs. Diza isu kwa nkangu wa 3 secteurs wa wonsono batate bamama twetikuluza isavo bilumbu bimanisi imudiau twetizaisa kwa nkangu mubikan biabiya 4 camps yemuzi section mpasi twa kumpa bima bonso buna twa silana bikwanga 50 chikwang fufu un sac mbala manioc makemba quantité considérable ovoyimbongo $10 ya papa contre muntu 10 000 francs congolais ya ngombe 20 000 francs ya ntinsani tuvanga lutumu kadi lusakumunu soswa lusoswanga versement ya bima bébé awonsono à partir le 17 mai 2026 kuna bureau qui a ville sainte, signé révérend Nzambu Philippe comptable. Esengami na ba membre banso ya comité national ya Gaki Nkamba tomonana biso banso omokolo mwa lelo lundi le 4 mai 2026 na ngonga ya 14h na tribune ya monene pendant réunion ya bobongisi molulu mobiso ya le 16 août 2026 moko azangate signé Lusavu Maman Lusavu Nicole présidente nationale. Rappel na bana misatu Lukaya Manianga Grand Kasai était mercredi le 6 mai 2026 tomonana mingi na chantier pona komatisa mabanga et koma na chantier ba président ya 4 camps na ba responsable ya ba pèlerin
elongo na ba protocole mokote azanga sima ya mosala tokozala na masolo etali mosala botosi eleki mbeka ya kotumba signé Maman Basikila Malata présidente nationale esengami na ba membre nyonso ya mbunga Chokwe Lunda kobanda le 4 camps ya Nkamba na baye bayaki na fête le 27 avril tomonaka na chantier Chokwe Lunda mikolo nyonso misala ezali ya baka tozangaka te na musala surtout ba maman boya ebele pona kotoka mai ba masompe boya pona kokule beton pe kotonga ndako ya mibale misala ezali mingi na chantier ezoluka bato ebele poto sala misala nyonso wana boye malamu na bino banso signé révérend Mateji Chimwanga Boaz sengami na batata ba maman pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve na koya na liyangani ekozala mokolo mwa mardi lobi mardi le 5 mai 2026 na tongo sima ya ntintani ya mazout na tribune ya monene signé papa Ntoto Luizi Mabele président national liyebisi na batu nyonso basalaka na ferme elongo na ba oyo basali wenze na bango na balabala ya ferme était tokozala na liyangani mercredi le 6 mai 2026 sima ya mosala ntina ya masolo etali ezali na Amos 3 verset 3 tosa batosa yo boyeyi malamu signé papa Albert Eoke Mamba Diacre liyebisi na bana ya Sankuru nyonso ete tokosangana mercredi le 6 mai 2026 po tobongisa makambo na biso mutu moko te azanga na ferme ya mama Mfumu Longo na ngonga ya 16h sima ya misala responsable Wango signé responsable Wango Gilbert ngai mama walungisa Fatuma présidente ya ba veuve nazali koyebisa na mama veuve ya Nkamba nyonso était papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani Songianzila asengi na ba mama veuve tokende kosala na danga usanga tokokende mokolo molelo lundi le 4 mai mutu mokote azanga signé maman walungisa Fatuma nantina ya bobongisi fête ya mbotama ya papa Dialungana Kiangani esengami na bana nyonso ya maison de couture papa Dialungana tukutana mokolo mwa mercredi le 6 mai 2026 na sima ya libondeli pentsinsani ya tongo tsinsani ya mazuti ya tongo na maison de couture oyo nyonso ayekola couture na atelier kozanga te atelier de couture oyo etambusamaka na papa Mpanzu Miguel bana nyonso to zanga te signé papa Diacre Mpanzu Miguel lisanga ya ba personnes vivant avec handicap calendrier ya Ntinsani liboso ya résidence pona molulu moi le 10 mai yango ezali boye le lundi le 4 mai et jeudi le 7 mai Ntinsani na pokwa nde lobi mardi réunion ya suka pona ko milengele na fête nde sengami na ba membre nyonso toya na liyangani mutu moko te azanga ba protocole ba aide ba sesaki ba mikolo ya 3e âge oyo bazali na lisanga na ba oyo bayaka te banso tomonana na réunion pe bikateli tobosana te $10 ya misala $10 ya ngombe $10 ya organisation matérielle $10 ya kimbelekela etc. signé révérend Alberto Alvaro nantina ya molulu na biso ya le 25 mai oyo ezali mbotama ya nkolo Yisu papa Dialungana Kiangani centre de santé et maternité papa Dialungana Kiangani ebongisi campagne oyo ekobanda mokolo mwa lelo lundi le 4 mai 2026 pe kosuka dimanche le 31 mai 2026 nango fiche de consultation pe ba examen nyonso
ezali na motuya ya 6000 francs congolais. Kozela te nzoto etungisa yo liboso okende kosalisa ba examen. Talisa nzoto na tango nanu etungisi yo te. Batombeli bino banso boyei malamu. Signé l'infirmier titulaire Nzonza Joachim. Tokei na kopesana mbote faki omilenge. Tuyambaki bimbangi mibale pamba kimbangi ya papa Kiamvu Mayele Frank. Yazali mondimi chef de groupement Kizamba. Auti na commune ya Tembo, paroisse ya Ntemo Bakoko kuna na Kwango, na province ya Kwango, elongo na papa ou maman Louisa pe papa Mayele Confiance. Pekimbangi ya mibale ya papa Machuka Kaumba Romain. Yepe azali mondimi chef de groupement Mangangi. Auti toujours na paroisse ya Ntemo Bakoko, commune ya Tembo kuna na province ya Kwango, elongo na papa Machuka Kaumba Romain. Sika bozwa mibote le mantu kwa kupesa bino mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bilo kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe to bien papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso matei bapesi biso na tongo ya lelo lundi 4 mai 2026 mai toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yelusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola banso makanisi nzanzalonga tomipesa pamba te Nzambe alingi biso mingi tobongisa soki tobongisi yepe asepelisi biso yango wana biso nyonso malamu towelela misala wana souci ya papa ezali ba chantier nyonso surtout ya construction telema malamu tobundela tosilisa ba chantier nyonso wana programme ya mpioka lelo tokomi déjà le 4 mai po tokoma le 7 mai totikali na 2 jours de natina wana moko na moko mituna pendant 3 mois oyo uti koleka pona contribution individuelle ya $5 na biso ba mikolo $1 pona bana na biso
eske ngai kombo ekomamaki to nanu ekomami te. Tango yango oyo malamu moko na moko tomilengele. Mokolo ya misato ezalaka mokolo oyo tosalaka misala ya lingomba. Nde na ntina wana biso awa na Nkamba mokolo ya mercredi tobundela po ete tosilisa misala tobandaki mpona bokopetola basimetiere na biso. Mercredi basurveillant nyonso tokozonga na simetiere ya Ngombe Kinsuka, pe biso nyonso bagroupe mosusu totikali tokozonga na simetiere Mama Mwilu Yeluselemi. Biso nde bato tokozala na Mbanza. Na Banza programme biso nyonso tolandi yango. Ba demande spéciale ndenge tolandaki lobi bandeko na biso ya Yeluselemi, biso oyo tobandaki koluka tosilisaki nde totelemi mwa moke na demande na biso. Kasi bandeko ba surveillant tozokoba nanu $10 to €10 soki yo surveillant na mokili mobimba nanu opesi te malamu topesa. Grand Bandundu $20 na tina ya botongi ndako na biso. Mingi tozoko mituna $20 tokopesa epai ya nani? Topesa epai ya Papa Révérend Surbens. Sokoza musika tinda na banimero oyo 089 74 81 640 to na numero 083 27 49 322 to na numero 097 82 71 285. Wana mbongo na yo ekomi malamu. Peto bosana te ntinsa ni muneno tokozala na yango vendredi le 29 mai. Biso bana ya Grand Bandundu toujours pona mosala monene o tozali na yango tobongama malamu. Batata le 20 mai yango ebelemi na tina ya cadeau phare esengami na biso $20 suka le 10 mai. Yango wana tata moko moko na mokili mobimba malamu biso pe tobundela tokomisa bakombo na biso. Bandeko ya Faki ndenge tolandaki lobi tata Molimo Sandu asengi na biso ba musicien ya Faki tomata avec force et détermination na milulu na biso ya le 6 juin pe tobosa na cadeau phare te. Faki Angola basengi biso beni ya sika. Ndenge moko Faki Europe basengi biso beni ya sika. Biso bafaki mosusu totikali manso oyo bakatelaki biso oyo basengaki biso malamu tosorganize tokokisa ndenge bakatelaki biso po ete tosepelisa nzambe na biso. Bamambre nyonso ya presse Nkamba lelo oyo sima ya ntsinse na mazut pe remise ya coupe oyo suite F1 ya bamama bokozala na réunion na tribune ya presse. Membre moko azanga te. Bakengi ya Ville Sainte lobi mardi le 5 mai bokozala na séminaire ya redynamisation ye moko papa aumônier général Révérend Mvutu nde mutako ya kosalisa séminaire wana. Tutie qui a été biso nyonso bakengi toyoki malamu kaka lobi mardi le 5 mai na tongo sima ya ntsinse ne mazut bandeko na biso ya secteur Watambolo na ya Lodja nde bakosenga bolimbisi. Soki tobimi awa tokozala na tribune sima boyokani na ba mama vike bazali nanu mwa mingi
kasi biso mpe bamama tobosana te nsima ya manso 10 heures nde tokosala depo ya bafleur na kinlongo mpona kosilisa esengami na mama Muji Kayemba to oyo ayebi ye. Mama Muji Kayemba ye azali mama ya Lualaba. Tango bozalaki koya na Nkamba na fete le 27 nde otikalaki kokweisa saki na yo ya bilamba entre Inkisi na Kisantu. Nde chauffeur moko ya motema malamu alokotaki yango na bozongi ne na Kinshasa, atikaki saki wana na bandeko na biso na Matadi Mayo. Nde surveillant bakutaki na poste ya la surveillance kuna na Matadi Mayo, kombo na ye Papa Nzuzi. Nde ye Papa Nzuzi apesi pe ba numero na ye oyo bokoki ko atteindre ye po ete bo récupérer saki wana. Numéro ya liboso ezali 089 19 47 118 089 19 47 118 to na numéro 098 056 77 12 098 056 77 12. Bandeko ya Lualaba, soki tozali nano awa nde sak ya mama Muji Kayemba eza ya kobunga te, kasi ezali na maboko ya basurveillant na Matadi Mayo. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwana velela tuena kintu adi ye sedito tata Mfuma Mbanza tata Nluengisi tata Nsongia Nzila sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata Mfuma Mbanza vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi disalukiandi na kekete bonso buka sisulwa kyo yandi inkengidi a Yerusalemi tungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazi zikia tata Mfuma Longo Mfuma Libundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kia Kisalu. Tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tokufana kia mbote faki.
tokubikelo moko tovana sedito kiambote munkumbwase mwana tata mwana vilela munkumbwase ye mwana ye tata mwana vilela tulendele kutovana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatufokulila saa mon pélan passé, c'est toujours guidé, et avant amena, mon zingo kame, ntilange, unzambi tombanga, nzambame, umpuluza, mon pélan passé, c'est toujours guidé, et avant amena, mon zingo kame, ntilange, Onzambi tombanga, enzambame, simfukamine, pasizame, ngezizo, ondoroke, mumambi mama yemfo, moya siki, munzwa koya vidilo, ondoroke, mumambi mama yemfo, moya sikila, Munjwa kuya vedila, enzambiame, simfukamine, pasizame, nge yezezo, ondoroke, mamambi mama, info, moya sekila, munjwa kuya vedila, ondoroke, mamambi mama, info, sikila munzo koya velela tusama mukumbwase ye mwana itata mwanda vilela lumbu kia kika nsambano mungonda ya yabo so widi muketwe dilu munkunga tata nzambi mutomisa beto bantu nsatu zako mufila kutwena mwana ko Yesu Kristo pasi mwala wa wana minda betila Fumuti Yesu Kristo, ngebu wazola vulu za muntu, watambudila lufu lwa ntoni, ye wakuma vana ntiku mosi emivi. Ndu mosi mbatoma kusevila, kansinge wakavutula di mosiko, kadi wazola vanga kaka mala uza nesedi aku. Kadi muntu, kafetifutuka kaladiaka mona ntimeno. Momo maonso no mavanga ma mukuma kiabeto bambi. Bantu, tua kala ya kuvaki mosi ukalanga kumosi ebanlongo. Mumvutuka kuzulu. Tamvimba ikitula bampakanu semikwi.
sika kulumuka esika kala yenu kansi kalukunza yako mbuke kya nsamba numungonda ya tata nzambi fumu nge tata mwanda vilela tuzedi vanga mane mulozolanga nonsoni kari tuvuezanga malakanikina tufukameni vana malumino pasipota mona lemvwenu tutuni nimbizetu kadi nzamvimba niku pasipota teza zaya nge kiti unani utuvisisa kadi betu zayo akimwana kaka mukumakembizetu bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntsatu yema mpila mupila diaka beto katone itinu kya nkakako nge kaka iswa munu kitu lututani na kadi tukondolwa nkakalenda kala kimpovila kitu valwena lutusundisa muvita zana yetu vanza simadi luketu enfumu kutadi ni masumu metoko kadi tuzidi ufonge fumu tiso Kristo diwafila vananti pasvo beto twabika bana banzambi tulombe luva munza ya mvi Afrika, Europa, Amerika, ye Oceania ngeye buwa vova kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kodi alemba ku tumwini vo za kinu kaka muna wisaki abatu bankaka muna luvuvamu yambula wabasodi la kimpovila mpasuvo mukubadi atisa kadi bubutu mwinivo menga mabantu maidikidikala zinga vana mesomaku mukumaka kisola ntwadisi idiodo dione ampasi bene lia kiadi mpe kadi bubu ba fitu kutunwanisa beto e beto tonavonda sana tululombele luatu katudila moma onsono pasivo luvuva muluza munza mvimba pasivo makanda ezindinga mawizana imo mutizi yekula kwa banlongo mukumbwa se ye mwana ye tata mondave Onzambi nzengyankanu muna wantu wantiona Diano rilanga ike konka Onzambi zodiaso kami Kuisa ke kuisa ovanza Wandiona wena yompasi Muna wa ukaririra Okuyandaranga Kampi Onzambi zodianciona Oyandaranga musivana bena Umvalai suyatololo Kati wavumbula Kayo Kana fuantu bikangwa Kanti nzambi kikangwako Kadi nzambi wasiro Waeto wantoa ambi Etsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yo untwadi wa kitata mwanda wavelela bika wa kwa masikilanga mwaito tuko ya kwa yelevu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen.
accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct, c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba ni meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili alobaka be balobaka te biloko wana tokokisa te ebandi deja bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Nkamba. Bref,
awe tukolele beto mpe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi na te na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso bilei na biso na bomoi bazopesa biso mikolo nyonso po ete tokoka kobika baprogramme nyonso mpe Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela Papa Simokimba Mukiangani azali kosala biso rappel na makambo nyonso oyo batata batikilaki ye to batikilaki biso yango nde azali kosala biso rappel butu moi sika ndenge tolobelaki lobi milimu na biso ya mois d'avril nyonso esili na kinya sika tokoti na milimu na biso ya mois de mai bafete na biso ezali kozala biso le 10 mai mpona bandeko na biso bahandicapé le 18 mai mpona bainspiré et le 20 mai mpona biso batata le 25 mai enseignement mwana ya yambo ya Lingomba mbotama ya papa Dialunga na Kiangani nkolo Yesu o biso nyonso toza komilengele matei ya sanza nyonso oyo ezali na mbotama ya papa Dialunga na nkolo Yesu boyine mbala mibale akobotama na mitema na biso esengeli tozala ya kopetwama na mitema na biso bizaleli na biso tosala pe teke soki abotami na mitema na biso toza komilengele mpona mbotama na ye nsima ya mbotama na ye tozongeli na biso wana tosali mosala ya pamba tala makambo ya Lingomba na ye ndenge nini ezali kokendele makambo nyonso ya bombama ezali komonana na esika wana tozala bana botosi tomipesa mingi na mabondeli ndenge ye moko bandaki kosengela yango tomipesa mingi na mabondeli pe tomipesa mingi na misala botongi surtout Yerusalemi na baparoise esika tozali toyebi te ngonga wana soki ekoki oyo bakoluka mosika bakotambola na makolo ata kutu na mituka bakoluka esika mosusu te ya kopema kaka na paroisse kimbangiste donc baza kosenga biso tobongisa bikateli oyo ya Yerusalemi tobosana te biso nyonso ndenge baza kotangela biso bikateli ya Yerusalemi tobosana te Yerusalemi ya ngoyo oyo ezali kotongama Yerusalemi mosusu te oyo ngai na yo toza kotonga lelo tosengaki lobi nzembo ya musicien koloba ete Yerusalemi ntango ezali kotongama eske omituna nkombo na yo ekomama mpo soki ekomama te esika na yo ezali te tososola na esika wana nkombo na yo ezala ya kokomama otongaka olandaka mibeko oyaka kosala misala na kati na Yerusalemi maso wana yango bakotuna biso tango yango oyo tomipesa misala mois de mai te me tango wana mpe tokotongaka
mingi ntango yango oyo tobongisa ntango nyonso mois de mai yango biso bato tofandi na nkamba to biso ba mouvement ndenge bakokatelaka biso bisika ya kokata bilanga sanza nde yango oyo tokolukaka baplace kasi komizwila te place yebaka te mabele bakolo mabele bazali senga na mokolo mabele yo mokolo mabele pe soki kopesa na mutu te kopesa na moninga te ntango nyonso toyebaka ete mabele oyo ezali ya tata nzambe batie biso kaka bakapita na mabele oyo toza kotala soki oza kokanga motema na baninga oyo bazangeli yebaka ete kolo mabele akosepela te na ntango wana akosepela te mpasi ekoyaka esika wana tososola ntango yango oyo mois de mai kosala bajardin kosala badesouchement bilanga place tokokata banzete solo kosenga na bandeko na biso ya Grand Équateur tala pangi zetu toza kukimvula kimbele mbote ulu ambula bisalu kwa bana tokota bisalu Seremi kwa bana bakwenda ku Brazzaville boku kunjulu ulu mbote Louise onzono tangu ya sivu toko chaka kana basani pweto kende mbangu na mozole papa Pasteur papa Elebe papa de Gaulle nyonso ndenge bozalelaka tomilengele mpona 10 heures bafleur mpona na kati na mozole Noele tobona ndenge ya Tata Mulimo Santo. Amen. Mukula tu. Mukula moko. Balko kubala dalo solo autibo suki sama bana yana kusebuso mabonde ni musala ya mona bakupi tozongisi elobele pa tata Pasteur na kombo ya tata ya 50 dollars na sani ya batata ezali te sani ya bamama mpe ezali te ezali ya biso yo leka nyonso okokuta mbongo na yo ndenge obongisaki ezala 1000 francs 2000 francs 5000 francs voilà tiana sani ndenge tolandi programme ya biso nyonso mbongo sani opération unique toleka batata toleka bamama opération unique ndenge okanaki kopesela nzambe na yo olandi biso nyonso leka Ramela biso abeleli biso Noël na tongo CFA 5000 francs CFA oleki na basani
okomisaki kobonzela nzambe na yo bamambre ya place bokosana te toleka directement bokotikala mpona telema salela nzambe na yo ya coupe totikali mbala moko telema salela nzambe na yo na esengo 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, ezala 100 000 francs. L'écart, sana batata ezali te, sana bamama mpe ezali te. Mutakrike ya monani oyebi te bato moko boye babiki na ntongo ya lelo ezali na bato babiki banani ale totelemi bato moko boye babiki kasi banani oyo babiki na ntongo ya lelo eske batata bato babiki to bamama bato babiki ekoyebana baza mosika topusana tolingi kosilisa ndenge tolobeli yango taki na lwala baye kotanga saki moyebe na chauffeur ya mopema malamu kuna na biro ya saki wote basurveillant kuna na mataki mayo na mishika yemba saki ezali kuna na bose basurveillant na mataki toleka na mama na 10 biso bamama depo ya baflere na kiniongo na 10 bamama depo ya baflere na kiniongo natikali tokomi na suka natikali tokomi na suka maretardater nyonso mbongo maretardater nyonso mbongo sani nyonso ezali ya biso sani ya batata ezali te sani ya bamama mpe ezali te sani nyonso ezali ya biso tozosenga na oyo azwaki bible elobi na kati ya temple bible na fenetre ya temple merci faki na kati komisa yango na place bible ndeko moko abosanaki bible elobi na temple oyo amoneli moninga bible elobi na kati ya temple mikandane nyonso eza na kati yaka na mawa merci Faki merci beaucoup Faki matondo mengi Faki merci Faki
première partie tokosilisa sika tokoleka na remise ya bakupe ndenge programme ezali bamama tobosana te 10 heures tokodepose bafleur na kimlongo keba na uniforme nde tokokotela na kimlongo na banza biso nyonso tolande na bokebi nyonso na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Voilà, maman. Tata ya mwana peut-être molimo santo ngonga ekoki peut-être continuer programme na biso ya remise ya bakupe mais biso ba mama surtout biso batuto vandeli kuna musika na baveranda ya temple tangu bakobenga yo to bakobenga mboka na yo outaka musika kuna sino malamu topusa na muke topelema tozala pembeni oleke to outaka musika totiki maloba na bandeko ya finance. Ntango elingi koka bazanaki bakupe na baoyo bayaki nsima baretardateur okombo ya tata mwana quelques cas ya mokolo wana plus $10 baoyo bazwaki $10 te à partir ya province commune na basection. Pona cadeau national ya AFKI RDC. RDC Azawapi. Mama Zwilai. Commune ya Manika. Commune ya Dilala, Lualaba. Dilala nan. Mercredi solution. Mercredi solution. Mercredi solution.
Mercredi Solution, territoire de Muchacha. Territoire de Muchacha. Révélation. Ndenge ya ba mama balobi révélation ya surprise pour na bango ezande koreki ba kozwa coupe na bango. Afki koreki. Koreki ozali wapi koreki? Koreki. Azali déjà, tout le monde maman. Révélation de l'année, pour qui? Commune Tambo. Kitambo. Kitambo, département de Kouilou, Pointe-Noire. Mawata, Mawas de Mpaka, commune de Luilu, paroisse de Mongonkamba, commune de Kasulo, Malembe Maman. Quel département? Maman, quel département? Le big Kouilou, il y a Pointe-Noire. Luilu est quoi après? Kouilou, département de Kouilou, pardon maman. Départemental de Abino Azabi. Bon, il y a. Alors, après ça, Mawata. Ah, ok. Mawata, paroisse de Mpaka. Hein? Yo Mpaka? Sima ya Mawata, Mpaka. Mawata, Mpaka. Commune de Luilu. Maman, papa. Luilu, mais Luilu, vous avez mis balé si quoi? Luilu, Mongonkamba. Congo Brazzaville. Mongonkamba. Kasulo. Ok, maman. C'est gomi tour na yo. Kasulo. Mongompuku. Kashiye.
Mbota. 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 Ce qui azali prête te moko kuna zuela bango. Centre Cassage. Cassage na Lualaba. Cassage. Province de Lunda Norte. Lunda Norte. Tambola. Faki Pointe Noire. Attendez. Cassage Azui. Lunda Norte. Faki Pointe Noire. GTK Brazzaville. GTK Brazzaville. GTK Brazzaville. GTK Brazzaville. Après GTK Brazzaville, photo. Mama ya Katanga otika des photos, ba photo ya mo bimia wa bazoye ba hote yaka ko retirer ba photo na yo. Mama moko ya Katanga. Osenga kibabi misela yo des photos kuna na ba photographe. Ba photo mei ya ngoyo. Meyo mama wana ya Katanga pusa nao. En 2027. Maman Mouiloiseau Zelabino. Récupération 10 $. Paroisse de Rotterdam. Paroisse de Bruxelles. Paroisse de Montreuil. Paroisse de Charlotte II. Et paroisse de Ondongo. Ah, les Tolam Rotterdam. Rotterdam, Bazalité, presque peut-être maman Rozola Bango. Bazali, hein? Maman Nancy. Rotterdam, Bruxelles. Pardon. Bruxelles, Montreuil. Charlotte II. Charlotte II. Paroisse de Ondongo. Ondongo na Gabon. Ondongo na Gabon. Ondongo baza wapi? Zwa. De récupération de Sinsane, province de la Chopo. Bayake retard. Chopo, mama provinciale la Chopo za wapi? Yo.
Bon, bokangisa photo. Photo. Mabama bopusana. Mama na biso moko lobi na se ya mvula tika kiti na tribune. Kiti ya vert makolo nango ya mabende. Yake yango yaga nango na presse to pesa ye kiti wana. Moninga tika kiti na se ya mvula na tribune. Tango moni za yote baki yango sali malamu me yaga nango na presse. Mokolo ba photo pe azwami na ye papa inspecteur ya photo na yo mama ya ukatanga récupérer yango. Ok. Toleki na rubrique $10. Kuna na $10. Ba nation bazaki récupérer to silisi to côté bozala musika te. Kinshasa, Congo Central, Nord Kivu, Sud Ubangi, ok, Katanga, allez tout tanda mama Kinshasa, Congo Central, Zila, Congo Central, Nord Kivu, Congo Central, Congo Central, Congo Central, Congo Central, Bozwela bandeko Congo Central, Congo Central, mama ya Kambam. Congo Central, Nord Kivu, Pusana Nawan, ok. Sud Ubangi, Katanga, Katanga, Luanda, ville-province de Luanda, Luanda, azali koya. Yemoko mama national. Équateur, province de l'Équateur. Sud Kivu. Après Équateur, Sud Kivu. Sud Kivu. Sud Kivu, Sud Kivu. Sud Kivu. Équateur, Sud Kivu. Mama Zila. Zila Équateur. Équateur Leka. Équateur Leka, Sud Kivu. Brazzaville. Brazzaville, ville-province du département Brazzaville. Brazzaville, Brazza. Mama Zoya. Chopo. Province de la Chopo. Ituri. Chopo, Ituri. Pour éviter le retard, direction nationale de la Gapretawa. Ituri. FARDC. Province d'Uzaïre, Mbanza Congo. Uzaï, Mbanza Congo. Zaïre. D'Uzaï. Oui, Azali. Lualaba. Voilà,
azali. Otuele. 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 Azakoya. Mama Tambola. Tanganyika. Otuele. Tanganyika. 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 Kwilu, Pointe Noire. Kwilu, Pointe Noire. Kwilu. Kwilu, Pointe Noire. Ok. Salambangu. Ozala pembeni ba mama nanga. Tozo wela tango. Ba mama provinciale. Boza wapi. Pointe Noire. PNC. PNC. La police, PNC. PNC. PNC, PNC. Kwilu. Kwilu. PNC, Kwilu. Kwilu te, mais Kwilu. Kwilu. Congo Brazzaville, baza na accent Kwilu. Kasai Tal. Kasai. Kasai Chikapa. Kasai Chikapa. Kasai voilà yaka. Kasai Oriental, Kasai Chikapa, Mai Ndombe. Mai Ndombe. Ok. Maniema. Maniema. Mai Ndombe, Maniema, Kasai Central. Mama Maniema, ozawapi, Kasai Central. Maniema d'abord. Inda Ikolo Bengo, Noro Ubangi. Mai Ndombe. Ok. Maniema. Zed. Maniema. Kasai Central. Ikolo Bengo. Ikolo. Ok. Noru Bangi. Noru Bangi. Photo. Batikali baza classé mais bakokisi montante Lubango, Kwango, Chuapa, Unikine, Sankuru, Lomami, Bazwele. Bambongo na bino bakado na bino baliste komaki mais bokokisi niveau ya baninga te. Bakomi bozala déjà pembeni. Coloration a PC Bino, merci, a félicité Bino. Mais bon, ça a été le 27 avril. Maman Moutatos et la Bino. 27. Maman Moye. Bon,
$10 niveau ya ba commune. To commune ba commune. Commune de Ngaliema. Ok, Mama Ngaliema yakana sengo Malembe. Commune de Kimbantseke. Mongafula. Njili. Ngaliema, Kimbantseke. Mongafula. Njili. Limete. Commune de Limete. Azakoya. Commune de Kasavubu. C'est là. Maman Zela. C'est là. Limete là. De n'est-ce pas. Limete d'abord. Kasavubu. Ntsele. Commune Ntsele. Zwila Ntsele. Matadi Bisizulu Matadi. Kozitete Mama Yaka. Selembao. Matadi. Selembao. Matadi. Bisizulu. Tozo luka Matadi. Mama Zela, Mama yo. Après Matadi Selembao, paroisse de Talangai. Selembao. Yoano. Talangai yoyo. Ngiri. Komina Lingwala sima ngiri. Lingwala. Mama talangai bazui talangai. Na usabe musika. Lingwala. Mama. Lingwala. Ngiri bazui. Kamason. Ok, Kamason, ba mama ya Kamason, mama moko ya Nkamba. Kamason. Mama Zoya. Bumbu. Masina. Bumbu. Masina Landa. Truako. Bumbu, mama yo kede bumbu. Bumbu, Masina, Bongolo, Kalamu. Bongolo, Kaweno, Weno, Kisencho, Weno. Ba mama ya bakamba ya bakiteke lelo.
remise ya bakupe weno bandalungwa bandalungwa bandal c'est Paris bandal oza wapi bandal c'est Paris Kisenso ville de Baraka Baraka Sud Kivu. Voilà, na Sud Kivu, Baraka. Baraka. Salambangu mama. Mwanda. Yewa na Zuya. Congo Central. Kilamba Kiash. Angola. Oui, maman, mon ami, maman Tambola. Kilamba Kiash. Lemba Cité. Merci. Ojaenda. Angola, Ojaenda. D'accord. Commune de Mvuzi. Mvuzi na Mvuzi. Commune de Wangata. Oui, Équateur. Wangata, Équateur. Wangata. Bango Isiro yaka. Isiro otuele. Mama Wangata. Isiro wapi Isiro? Isiro yaka. Isiro. Mama yaka tika kwezite. Isiro. Yoyo. Goma. Nord Kivu, Goma. Bujala. Silubangi, Bujala. Mama Magi. Soyo, municipio de Soyo. Tozomona yote. Soyo. Kibali Durba. Otuele. Kibali Durba, Otuele za wapi? Oya Zuya Isiro. Mama yoka kanduko zo ya bawu. Azwa pona. Soko yoki Otuele yakakaka. Bima. Photo. Kolo a remercier bino
Mais Bobo Sana, maman, oui, lutter. Le 27 avril. 27. Yambalao, 27. Maman générale, à l'Olibo, ça la koleka. Boya avant. Boya gana barreta. Le 27. Maman, oye. 2027, attention. Ba maman, oye. Bon, Tozoko Bakaka, na 10 $, commune na territoire. Commune de Makala. Makala Chocho. Commune de Matete Landa. Matete. Babegi pona mbalami bale. Matete, municipio de Noki, municipio de Noki, Mbanzangunguville, mama, Noki, Mbanzangungu. Oui, Mama Hélène. Zongoville. Dans le sud d'Ubangi. Ok, Zongo. Ville de Zongo. Zongo. Mama Magui. Ville commune de Manika. Manika. Territoire de Kungu. Sidu Bangi Kungu. Yewana kaka Zozwa. Malinga. Kungu Zonga. Manika d'abord et puis Kungu Alandi. Non, Manika d'abord. Manika Pikendo Zwa. Bon maman anazwa mo. Ah, ville de Zongo, maman Fiki Zongo, va salir Priongo. Kamfuma, petit pays, honorable Kewapi. Kamfuma. Oui, je vois que Simoko. Libenge, territoire de Libenge. Libenge. Hein? Pardon. Zila après Kamfuma. Yepo na Libenge. Ye territoire ya Libenge. Yo kende ozwa coupe. Territoire de Libenge. Territoire de Gemena, Zwa kaka. Ye wana, bango wana. Oui. Ye wana bayaki bango mibale. Commune Zengaba. Bon sala koleka année prochaine. Voilà. Année prochaine. Commune de Ngaba. Territoire de Kasangulu. Kasangulu Simangaba. Kasangulu. Kasangulu. Commune de Dilala. Dilala. Territoire de Lubero. Dilala. Voilà. Lubero Landa. Lubero. Ok, mama yakamba. Asia Monani. Commune de Kitambo magasin. Kitambo yaka. Sidou Bangi. Kintambo. Musala Monani. Butembo. Oui. Butembo.
Mawata. Mawata. Congo Brazzaville, Mawata. Mama Zila Oyaleka. Mawata Zila. Commune de Likasi. Likasi. Suivi de Beni. Likasi. Beni Bolanda. Likasi na ino simango Beni. Likasi wapi Likasi? Likasi. Après Likasi Beni. Ok. Quand Kipaku. Ah, Bolomba. Commune de Goma. Ah là là, Goma. Mama Bolomba. Oui, Poussana. Bolomba, non? Commune de Goma. Goma. Soda Penza. Territoire Moba. Territoire ya Moba. Mutu Tanganyika ata moko te. Azoya, mama Zoya. Territoire Manono. Soki bazate joya somi ba. Territoire de Makanja, Équateur Makanja. Esika lingala ebanda. Tolobaki uzwa manono pe. Makanja. Plateau de 15 ans. Azakuya. Mama, plateau de 15 ans. Commune d'Ibanda. Ibanda. Malembe. Beni Oicha. Territoire de Beni Oicha. Yewapi. Beni Oicha. Centre Inkisi. Mama wanazoya. Commune de Mbandaka. La côté. Wana. Commune de Mbandaka. Donc tembe na mama Magina Équateur na Sidu Bank. Commune de Kananga. Voilà. Commune de Kananga. Kananga. Silence, Kananga. Pèlerin Kamba. Oui. Après Pèlerin Kamba. Photo. Mama Pèlerin Kamba. Mama Louise Zawapi. Ah là. Mama Pèlerin. Ça yaka. Apesi au congé. Photo. Bozonga pona photo. Mama Louise Zawapi arate. Akini. Akanisaki noko mutakoya. Botalaga temple ba mama, botalaga temple. Bokanga nini te bopanza na bozonga sima, zonga sima, bofungwa ma.
Botala temple. Ntepelo na biso. Voilà, félicitations ma maman, ma bébé Sanaté, le 27 avril 2027. Félicitations maman. Ba maman Maman Mwilu akangi biso toute une semaine, de lundi à lundi. Tala esengo. Ok. Continuité. Jour na 2027, 2 semaines. Ville de Bunia. Bunia. Ville de Bunia. Territoire de Rutshuru. Nord Kivu, Rutshuru. Mwenga Landa. Mwenga Sud Kivu. Rutshuru Landa. Mwenga Sud Kivu. Mwenga Mambasa. Mambasa. Mama kenda kuno. Jugu Zwanyo Sumisatu. Irumu. Paroisse de Mpaka. Saisa indemo kwenza bapelere. Paroisse de Mpaka. Paroisse de Mpaka. Mpaka, RC, Mpaka. Municipio de Luanda na kati ya vile ya Luanda. Municipio de Luanda na kati ya vile ya Luanda. Luanda. Amona. Wana sengo ndele kiye. Andima kitea kwa za coupe. Mbanza Congo. Kasumbalesa na Okatanga. Mama. Mama. Kasumbalesa. Météo Lubumbashi. Commune de Lubumbashi, commune de Kampemba. Libola nyana, binyonso ya Okatanga. 4 groupes ya Okatanga. Bola sikani batemi. Kasumbalesa. Municipio ya Rwanda. Météo. Kasumbalesa zui, Météo. Lubumbashi. Commune de Lubumbashi. Commune de Kampemba. Kazenga na Angola. Kazenga. Kazenga. Kamituga. Lubango.
Lubango. Lubangu, Lubangu. Kasulo. Kasulu. Kasulu. Kasulo na Kolwezi. Yohana Zoya. Mama Tambola. Territoire de Lukolela. Ok, Quater Lukolela. Territoire de Lukolela. Azalaki déjà ko bongama. Son uniforme. Municipio de Viana. Viana. Mama de Olinda. Zuila banana yo. Ah. D'accord. Après Viana, photo. Baoyo batikali baza classé. Mais pas koki cité. Ah là là. Tozozwawa. Chela, Uvira, Mwenga, Katoka, Ilebo, Mikelenge, Nzanza, Walikale, Kimpese, Bakutu, Maluku, Kikwit, Basoko ya Chopo, Bokala, Plateau Gamboma, Disashi, Basoko ya Kwilu, Inongo, Bolobo, Kwilungongo, Mahagi, FARDC Katanga, Paras Bakongo, Dibumbade, Bongonda, Zande, Mbanza, département de Nyari, Mikalu, Mongompoku, Dibumba, Bambare, Aru, Mayoyo, Nzoko. Donc, Bazo yana simame bako ki si. Mais le sénateur 2027. Qui maintient mission. Ok. Yohana Zoya. Qui maintient mission. Section Matadi Mayo. Matadi Mayo. Limité Mama Mouilou. Limité Mama Mouilou. UPN. UPN. Njili Lukao. Njili Lukao. Matadi Mayo. Limité Mama Mouilou. Maman. Vous êtes là, Limité Mama Mouilou. Maman Mouilou d'abord. Après Maman Mouilou, UPN. UPN et Yolandi. UPN. UPN. Njili Lukao. Njili Lukao. Bouillez retard, maman. Non, Chopa déjà parmi la récupérer. On l'a donné aujourd'hui. C'est pas possible. C'est là. Vous coupe Chopa, ya biloko bozwi lelo. Oza na te ko. Mutu moko ayipo na Chopa awa. Mutu azwi coupe ya Chopo apesa bango. Mama ya Chopo munene wana. Non. Lutendele section Lutendele naya zoi sa précision ayaki na biloko ebe ya kado Lutendele Mama pena kwa mabonde litreza sala noki papa so mwana kole Lutendele yeye yasu hein c'est là Mama Emba aïe 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 aïe
Ozone. Nzambe azali munene. Ozone Mbudi Delvaux. Ozone. Ozone. Delvaux zala déjà wa. Delvaux zala liboso. Ozone Mbudi. Mbudi Aldelke Delvaux. Ozone Mbudi Delvaux. Ozone Attendez. Zone oyo wana Mbudi. Mbudi nani azui Mbudi? Mama nani azui Mbudi? Mbudi yo wana. D'accord. Nani azui Ozone? Ok. Nani azui Lutendeli? Maintenant, suite, Delvaux, Limete Kingabwa, Lukunga. Lukunga, Kingasani 2. Lukunga, Kingasani 2. C'est les mains en mission. Lukunga. Kingasani 2. Kankokolo. Mama Zela. C'est les mains en mission après Kankokolo. Kinkole. Voilà, lancez-le. Kinkole. Est-ce la gâté? Kankabila. Masina Kimbangu. Ah là 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 là, quartier kilo, Nakaweno Nkamba. Quartier Mintendi. Kanluka. Elle peut prendre 2. Section Mitendi. Quartier maçon. Quartier maçon.
Quartier maçon, maman secrétaire, il y a rejoint les sous. Quartier maçon. Quartier maçon. Mitenzi. Section mango. Mango. Section mango. Mango. Kindele. Section Kindele. Quartier école. Maçon. Quartier école. Quartier école, maman sec. Kinga. Wana kobenda bango matoi. Kinga 53. Kinga Quartier Maman Mwilu. Quartier Maman Mwilu. On a kama son côté tobenga hôpital. Oui, azuli ba mususu wana. Maman Seki ya ko jouer la quartier Maman Mwilu. Quartier Maman Mwilu. Bon, d'accord, allez-y maman. Section Kimbwala. 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 Maman kwa kiadi Sangamamba. Sangamamba. Maman kwa kiadi puis Sangamamba, je crois les deux. Ingeta papa. Kimbanseke 3. Kimbanseke 3. Kimbanseke 3. Kimbanseke 3. Ata yo yaka kozwa yaka. Gagnez du temps. Quartier Wende. Quartier Wende. Ngaba, rond-point Ngaba, Tuisana, Kimbanseke 2. Siforko. Zelana. Rond-point Ngaba, Zelana. Ngaba. Ngaba, rond-point Ngaba, la commune de Makala. Rond-point Ngaba. Rond-point Ngaba. Ini. Tumisana. Masina Siforko. Tumisana. Siforko. Siforko. Yaka. Tumisana yowa. Tumisana yako. Mama yowa. Tumisana yawa. Tozala na esengo. Bapapa bazaki koloba na mapamboli. Tosimba mosala. Est-ce que mosala ya pamba oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bokotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na mabonga banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka oyo alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango
Bandissa. Section Minjoto, pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Place du Cinéma, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement car le meilleur reste. Qui c'est une mission? C'est la même commune. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'un Kamba Nouvelle Jérusalem. Restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous. Mweka. Mweka. Lalu. Kanseta. Mweka. Bandekwa mweka bozapi. Na mweka soki mweka. Mweka ou bien mweka. Yaka mama. Seta. Lalu déjà. Kanseta. Monga Fula Cité. Monga Fula Cité kenda kuna shika baninga. Basoko. Kokima mbangu teme. Quartier Mitino. Wala binote, wenu te. Lemba imbu. Mbelcheke. Monga Fula, Mbelcheke. Esa. Esanga. Badara, toko jula Badara. Badialing Cité. Badialing yekuna yakambangu mama. Badialing Cité. Kambaki. Section Ngafani landa. Ngafani de Selimbao. Après Mbaki, Ngafani, Mpassa 1. Quand le Fongola,
Quand nous fumons là, la police, Kandolo, Ndolo, voilà. Section Bosanzo. Secteur ou je ne sais pas si c'est secteur ou section. Bosanzo. Osanjo. Soki na Sankuru soki wapi? Osanjo. Les rescapés. Yalikolo. Kipushi, ville de Lubumbashi, Inilu. Kipushi. Mama ya Kipushi. Azali koya. Kipushi, ville de Lubumbashi, Inilu. Kipushi, ville de Lubumbashi, Inilu. Ceux qui m'ont voisin à Mosika, j'ai mis balai. Kipushi, ville de Lubumbashi, Inilu. Kwango. Kwango na grand bando. Mama kenda sika baninga bazali. Après Kwango, photo. Allez, bon, pour ça, on prend une photo. La photographe. Otala Galiboso. Félicitations. Maman, tout est bien qui finit bien, mais Maman Mouila, c'est la bino le 27 avril 2027. Ok. Tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana bapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia nde bokotia kimia maloba nyonso papa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka alobaka oyo alobaka kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja bayoka nkamba alobi po ebima banani bakobimisa uniformité ata ozali mama bakobloke porte tosilisi kombo ya tata ya mwana pe tata molimo sango. Amen. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Maman, téléphone à l'escalier à la nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité
tous les jours sur cette chaîne.